Papi Gen. Bato na ba uti ki sasa. Yo monte ba vieux musu pe za pe célèbre to comme ça pe tani mutu moko pe bien pour autant ba combat ba so tant combat bato wa mais comme te moi problème. Mutu moko bien, mutu moko ozala bo pesa ka pe moi respect au moins que quand sa photo so na moi na mo ba ye na eboye ce qui petit fali. Comprendre? Avec quand sa photo na ye. Ba musu ba zo benze na bandako. Ozo pas. Ba tu musu ba zo benze na ba fête. Mais tout le monde peuple le ballon bon quelque chose mais bateau ba loka ba obeni aucune place à batouana net moi na ndeka zana tout ça contenter hein ça bien mutu na mfa évoluer na vie na ye mutu na mutu fois moi chance c'est bien artiste ouais mais qui bravo on a été pour la qui pas battre ndenge on a été namoni azo finga bokecho azo finga mwasa bokecho bino ba mama tant biso ba sele zo to zong sina ba ba réponse na ma finga o ba fingi biso ke bolo ba biso ba impolite tala ye impoli a finga ka bato ngala finga ba te na zong sina ka bato ba finga ya bato ozo ba po bo comprendre ka ngana finga ka bato te na zong sina bato ma finga ya bato parce que tant moto amoni ngala zo buna la cause moko ya eza noble plus juste ya linga contredire nga memanga nzela mususu ya ngona telemela bato bongo finga na fingi yo omoni bato neti ba biso bato neti ba bokechu bato neti ba babin bato neti ba bande rebelle ba combattant ozongo ba mettre ba ina ba zebele ba combattant ba combattant en tout tozo bundela mboka biso tozo mériter respect na mboka mususu mais il y a quelques gens il y a quelques des fous ba niama mususu au mona wana ba ma benga biso ba jaloux okozo bundela décès ya descendance na yi donc on a refana ngai na lia na ngabie na kana na musana na ngabie à l'aise osana na ngalaise na refana mais pourquoi na telema bo parce que na yebi ke ndena do telema bo lobi soki nzamba yokeli biso mawatindi biso mutu moko ya bien nanga na bino na yom de film biso ba jaloux lobi to osala bien yem sa na te fille wana zo finga bokecho fille wana zo finga bien nga wa yambo wana fille wana pena za nzela koleka papa moi makamto luba boyeko tato luba boy de biso nga tambula librement ndena zo tambula mutu so amoni nga batini nga sa mutu mabe mais mutu so total bien aloba ni mambo juste aka ne ko finga te azo fingira a finga bat pona individu moko ya zo finga ya zo zongi sa mafinga obobino bo fingiye pona population na mboka na biso bo siko ngala ke sima mutu aboye pona nini mais yo zo finga mutu bat pona mutu moko boye ke mutu ngo pene kazana lelo ko yelo pena ya minene mutu ngo pena okale na yo sana lode ala ta on était parce que ça la bataba de mars na yeba organisation na yeba ni bani yo tikala ka ndengwana et ça a fait un rabo ok pas faire un rabo que tu t'es a fait finalement a fait un coffee mabe oh a fait un oui bien à un certain moment faut tout toujours on va parler des choses maintenant du coffee tout le monde on va ramener ta monsieur salarié à buzoba tout le monde papa on a za mukolo vieux on a za mukolo ngala ko se permettre était na ko finga papa mo ya mukolo au moins que azala makamba contre mboka bien contre peuple bato bazo bon bato zo côté de so ka finga nga pe na finga yi ozo comprendre mais yo zo finga bato na pona individu moko boye individu on a za na vie na ye azo sala lo kwa mbongo na ye na bana ye makambo na zolo bana yebite bandeko bino mboyo tala nga so na za zoba e so pe na za kizengi so pe na za nani na yebite bo juger bino moko baninga tango kokie papi que me tolo bela vie papi gene papi que me tolo bela vie yo so te pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolobela vie Ambro Jenny, papi gen, nazala moninga na yo te, papi gen, nazala moninga na yo te.
Papi Gain. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gain, tout le Bélavi. Est-ce que Naza Moninga na hotel? Est-ce que Naza Moninga na hotel? Papi Gain, tout le Bélavi. Nazalaka, Moninga na yote. Je ne suis pas ton ami. Papi Gain, tout le Bélavi. Ça, c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gain, tout le Bélavi. Est-ce que Ngana Moninga no? Ngamastano. Ngamatano. Papi Gain, tout le Bélavi. Nazalaka Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gain, tout le Bélavi. Papi Gain, tout le Bélavi. Solas Kantous, Papi Gain, Moniango, José de Londres, Sida Bilele. Nazalaka Moninga na yote, Papi Gain. Moi, je ne suis pas ton ami, hein. Moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. On bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gain yo ebite, azalaka Moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka Moninga na yote, Papi Gain. Nazalaka Moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV. Enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet. Vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. topesi bino mbote bandeko bokolanda biso na Tolo Bélavi officiel. Mbote, voilà. Et bonne année encore na bino tout. Bonne année na Emile Bamba de Zurich. Platini Chipamba, bonne année. Washington, bonne année. Bonne année encore. IP de Gokao de London. En tout cas, bino tout. Bonne année na bino. Merci aussi à Jérimbo na Canada. Merci à Didier Ngola Sika Tobandi. Makambo Sika papier de carte limité formule à Souka. Il a dit, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo, bonne année. Nazana Célésine, sans oublier Eddie Mesaki. Eddie Mesaki, bonne année. Pour ça, nous montrons Eddie Mesaki. Mon nana, c'est une beauté, bonne année. Papi Gain, et c'est qu'on salvage. Bonne année à toi. Monsieur Sergino Antoine Gizenga. Hey! Monsieur Célésine, le mec d'ici. C'est tout court. Monsieur Célésine, le mec d'ici tout court. La fête est régulière. La fête est chaque jour. La fête est chaque jour. Mawapé est chaque jour. Tout va couper chaque jour. Tant que quand ça goûte na Congo, tout donc va te lier na Kokoso. Va te passer pendant un moment donc. Un couple de personnes va kangi bango bisengo va kangi bango va joie va gloire o ezala bobo meseno ata jana pasi omona bandeko bali ata matembele bali ata moi soso ozo comprendre na ndenge ezala na kala moi papa sala na onatra papa sala à place moko boye mais bapesi bango moi 4 sakombi ya loso basoso nde ala to biso de okola namona ezala nango pe souté esila donc esila nango leka nango bika ndenge wana bato bango makolia mboko na bango balingi pouvoir na biso mukongo koloba te moswahili koloba te mais nakomona bakongo mosusu na bandeko mosusu bayebisaki bino mais congolais nayebi te soki aza nyama na motu na ye so sikoyo donc so nayebi bacongolais tout. Il y a des Congolais tout est. La majorité des Congolais souffrent. Balingu makambo wana te nani avotaki.
nzela kuti donc ekoma ya magorodo comprendre donc kende donc nde ala ana poto zoleka yo so oleka bana mikili a omoni ba côté mona ko magorodo so yo ko ezala te na Kisasa wana ponga lobela minga Kisasa parce que Kinshasa nde distraction vandi bena kuna comprendre donc l'esprit ba niama o ba ekanga mboka wana ba niama bazo manipuler mboka wana o bazo piller mboka wana bazo yiba mbongo détournement makambo wana to ba niama wana ne ba yande ko manipuler l'esprit nde ya peuple kinois vous comprenez mais parce que ba kambo ça na ba extérieur ba Lubumbashi en tout cas bravo na ba Lushwa bravo na ba Kivusien bravo na ba congolais vous comprenez bravo na ba province intérieure nyonso vous comprenez parce que ville province à Kinshasa pena mawa vous comprenez ya na bike nga na pesa na nga bona neti po to bandi ane mais na monde ya bato bazokufa vous comprenez ya nga na lo bana éviter na lo babona ne na lo baka ke to kumisa nzambe comprendre nzamba longola so na boumbu na sambe na ba santa bato za la bien vous comprenez en tout cas tant on vivre dans mokili faut yeba o ya sala mokili mettre des temps et des circonstances les ayemo konkolo yemoko alpha et omega shilo mesia vous comprenez Yeshua Machia donc quand ça rappelle beaucoup qu'on a biso trop parce que to zokanga na boumbo trop parce que to bungisa banzamba bakoko na biso vous comprenez mukoto ko lamuka penato lamuka to bake mama Kimpa Vita azalaka nani to mona to ba pena koko mangongele azalaka nani to mona pena mavaka na mambala bazalaka banani vous comprenez pour na kanisi avant biso to commander to zaboye to bota ba tata na biso bakoko no se ba botama ba o bazaka liboso ba ba na bango aspirine te ba ba pe doliprane te ba ba pe babanda pe ko bela babanda pe ko bela et puis ba ne pe ko lia bazaka pe na ba moyen de transport na bandenge na bango donc le roi Mundele a kosabino alobake non aye pona bona boko ma civilisé boye na boye mais atikela bino école atikela bino église atikela bino bopito mais sota no bopito c'est là ba kaka vi nkaka Kimpa Vita na diantunguno kimbangu vous comprenez tangu bazalaka pe ko bela ba makasa pe zaka na bazamba bamane pe ko bika hôpital pe ezalaka na bandenge na bango donc photo songa na kibomoto wana yango mona ka ba chinois lelo ba komi banani ba grande puissance du monde parce que ba chinois na moi ba chinois lelo ba médecin bele bango ba chinois vous comprenez ba médecin bele ba arabe parce que ba garda culture na bango vous comprenez donc yango wana Papi Gen ndenge za wana photo longona na makambo wana vous comprenez mais on na sambela santé bato za la bien ya onga unela bona melana ba bakisimi tata na belia na beta na bete pena nini na sambili ba koko na ngai na ba koko to ebi kende to bi Yesu Masia azali mwana nzambe wana to obo yango te oya boya yango ta mso mutu ya pe bien te comprendre mais bango no stu baki batinda mi ya nzambe poni bana ko bomba bango mama Kimpa Vita pourquoi ba bomba ba na mwana mko ba tumbie vif poni parce que ba yeba une vérité ça wana c'est makambo ça malelo bato lokuta bali to kota na lokuta na bango bo soute na élection bo sali élection o alekité ami leki yemo ko amitié comprendre oh yé asali la deuxième mandat parce que non ça deuxième mandat amitié parce que ça bon danger lokuta na yé vous comprenez donc to matali ko to zonga na se boye bango ke les camions se bandane nango et comment on a 4 pe ya na suka na voilà tout le monde voilà bon on n'est pas dans les arrêtés bon ça na santa bien place bozali boye ba nzamba zali bo sambelaka vous comprenez en tout cas to komika na wana parce que batango nyo tozo bundila awa to bundila et belé ba bon kana kata distraction ba to comprendre mais le roi va palestinien bazo ya tabo koma kuna place ba comprendre mo ko to sala ka ba to ba combattre bazo lo batete bobenga 40 000 personnes au bayako contre la New Arena babunda c'est tout voilà c'est les notos les cannabis to bani mula sida na muli ça va super tenti binezongia papa biso to za choko te ngana za mutu na epsa do nga l'homme a 1000 visages l'homme a 1000 visages l'homme l'homme a un seul langage mais a 1000 visages vous comprenez donc on a eu ça que ndo le bino aspect toi na hiver boyebi hiver de fenu et ça comprendre boyebi pe été surtout netinga miko na vacances tana rapena moi libanda ko luka
pour na bana nga balia pour na famille na ngai balia vous comprenez donc voilà koka mwana ote aspect et ya na moto na na poto voilà donc poto zambo na biso to ça tout zonga na bambo na biso na ndenge ya bien vous comprenez mais ebele ya bato bazo intercaler biso bazo tourmenter biso ba yo traumatiser l'esprit ya peuple congolais donc yanga tozo bundaka tina so ngala benga na bundati na suka vous comprenez na bundati na suka nzambe ndeka ye mo ndakata makambo vous comprenez lelo ya biso lobi ya nzambe voilà alors c'est notre toba imkona tozo beta pe moi ba conception ya makambo poto toujours to kenango bato batinga na kutana yo ba yinga ni kana kutana saison parce que ils ont préféré discipline non solo le temps que préféré discipline makambo de ça lelo na communauté bato ba oti Kinshasa to kenango bien bato oti Kinshasa ba yé ba vieux oti Kinshasa ba yé pena na injure oyo bino pe ba combattant boyaka ba yé injure oyo bato nyoso ça dit injure ko déranger même na banda message ni ko lancer puis makambo zo mona onde ko na yo ça dit ko ba non ni pas makambo papi gen nga loba de makambo na loba yango trop na loba yango trop po bato musu no tuni nga bo ba loba ya do tuna ye injure mais ye mo ka finga nga loba ke pona banda bien o ki mam na lobit ba ye neni ye papi gen nga tuna ye mutu wana ba obe nga mutu wana parce que bata lokuta comprendre bata lokuta ba satana ba diable o balinga te vérité ça balinga ba remplacer lokuta la vérité donc so za mutu lokuta do za mutu na bango donc internet komi ko finga na donc c'est là so za mutu lokuta za mutu na bango so za na ko vérité ba yinio msu bango fingo tina clavier tala so ba oyo atanga ka so yanga na beke mutu na sa ko finga ngai a aussi ça ne odi pour nga lo bana vérité yo ko ndono linga na kota lokuta na ndemo ya bien makambo ba lo ba yene ni yekuta finga ka pe batu mendenge ni ya zo tourner question na bandela ngo defo nga na finga ka motu oyo azolinga kotanga na bosoto na ye azolinga tanga na poto na ye anga potanga buzoba na ye e akotanga na koma lokuta loko epi na makasa 50 nzela te ozo pa il faut 50 nzela ndeni kota na buzoba na nga bien na manga olo ba beton yo polo ba okumisa ka zoli falsificateur okomisa moyibi okomisa miyibi oyo bazoyiba biso bazoboma biso mais na ye mutu wana mpe nga kotanga ayebi na ye ke non ngai bayibaka nga ayebi na ye conscience na ezokosa ye te bayebi na bango bazokumisa kaka baja lelo bato wana to bazoba wana ozomona nga abenga bango bazoba bakongole mouton ozomona ye azoka tata yanke na esprit nzoka mama na yuma na esprit ozomona parce que bamemena badistraction azoye bavenir na bana na ye te lobi po biso tanto bunda mpona bana famille na nga te mpona bana na nga te mpona foyer na nga te so na nabundela mpena kaka mpona bango kaka nasi nde naloba yango kaka na ndako na ngai nayaka na nga na public boye te naloba ozomona mais siko d'espoir bien ndenge olobi na ngai boye otuningake bato bauti Kisasa faut identifier o préciser mpena bien bato yango banani parce que nazomona bato yango bauti Kisasa mais misusu mpe namona bango neti mama moko abula boye namona ya mongando boye alobaka makambo donc omoni bango bazofinga bato mpwani nga na kofinga mondo mpona susi ya mboka mpona peuple wana nomona mpe so balakisi mpena mwana moya moke bakati ekingo mama moko baviole mwa akufi mwana azolela wana ozo comprendre omwa mama moko tata moko bakataki obi bakabakaba bazokanga bato mutu bato abimangi na ntongo azongi te balongoli biloko akati batrafic ya organe humaine kimuyibi kiujana bana bazosala kinduma na baage moko na babasage ozo comprendre donc mboka na désordre na débandade wana nde ezolobisa biso ntango ezolobisa biso tozolinga toloba tokomisa totia motu na motu akoma na esika nini towana pasi esika nini tokokobongisa mais koyoka bato wana bazofinga bino ozo comprendre yango nazoloba ke eza kaka bato wana bauti na Kisasa te mpo bango bamesana na ndenge wana na Kisasa bamesana na inconsciencité ozo comprendre bamesana na inconsciencité nous la plupart, la majorité de la diaspora, la communauté, tout ça, la conscience. Tout le monde a eu ça. Vous comprenez? Alors, c'est quand on a un comportement, et ça, la diaspora, tout ça, moi, minimum. Il y a bâtiment, mais tout peut bien. Vous comprenez? Ça peut la conscience. C'est un peu de makambo, makambo, il y a contre les propos na yemoko.
donc bah propos mon contradictoire en lui-même vous comprenez voilà donc ça c'est contredit na yemoko vous comprenez azolo makaja to kanza lo parce que bato comprendre mais moi nazo ko se contredire na ndenge na yemoko vous comprenez Papi Gen donc avant to kende pour les mois décortication poto lo bateke ba lo bakeno ba pe yepa lo be makambo sanga nzela mais photo lo makambo ya na nzela c'est Papi Gen bato wana ba uti kisasa yo monte ba vieux musupe za pe célèbre to comme ça pas tani mutu moko pe bien poto autant ba komba ba te so tant komba bato wa mais comme te moi problème mutu moko bien mutu moko ozala bo pesa ka pe moi respect au moins que quand sa photo so na moi na mo ba ye na eboye ce qui petit fali comprendre avec quand sa photo na ye ba musupe ba to bengisa ba ndako ozo comprendre ba to musupe ba to bengisa ba fête mais tout le peuple le ballon mais bateau ba loka ba obeni ok na place à batouana net moi na ndeka zana tout ça contenter ça bien mutu na mfa évoluer na vie na ye mutu na mutu fois moi chance c'est bien artiste ouais même qui bravo amemiye mais bon même ka batu ndenge to monaka communauté coréenne communauté chinoise communauté arabe communauté ba memi batu awa ebele pour ba ko zo ba formation moko bo informatiquement ou bien ba comme ingénieur ba comme eloko mo soit ba memi on a armé ba ya ko apprendre comment sécuriser le pays comment faire l'informatique comment ba comme ba médecin to augmenter ba médecin to augmenter ba professeur ba université ba na ba vous comprenez na ba marque wana mais ba mema bango wa to mo na bo mimi na no batu donc na batu ko ba sala TikTok ba lembi bino ko finga na ya ndengwana donc ko finga na ba zo finga patriotique maté mpona sucha mboka te ba finga na ba mpona ba individu mutu moko boye na mutu moko boye bango baza ba artiste bazo luka vie na bango pour aller sa ba famille na bango on dirait ba tata ba zo mbongo ba benga bango ndenge ni boya na kati de famille na obo na kati de famille na kati de famille pour nga vana ndo kumisa o Papi Gen na kumisa fona mo no sali kamba bien na population fona mo ko sali kamba bien et pas ya bateau bazo nyo kwama o sa ta orphelinat to comprendre to mutu wana asali penda boye donc asali penda ta tongi place moko bo ata pont moko ya pamba côté ma nzanga kuna côté na biso wana vous comprenez wana na kumisa yo na ba te bravo ata na kumisa te no mais on a ça mutema po lelo mutu musu pa ko sala pe likamande ngwana na intérêt lo ya baluki nae vous comprenez donc likambo yo tuninga na communauté ya bazo finga na bani banzoto ba mamesa mutu nati boketu na moni fille moko na ina akombo na ete ponga la kipa batande ngwana te na moni azo finga mwasa boketu bino ba mama tant biso ba sere zo to zong sina ba réponse na ma finga o ba fingi biso ke balo ba biso ba impolite tala ye impoli a finga ka bato ngala finga bato na zong sina ka bato ma finga ya bato vous comprenez pour vous comprendre ngana finga ka bato te na zong sina bato ma finga ya bato parce que tant moto amoni ngala zo buna la cause moko ya eza noble plus juste ya linga contredire nga me manzela mususu ya ngona teleme na bato bongo finga na fingi yo soko za opinion na yo o respecter opinion na o respecter opinion na parce que ngala zo bundela mboka si nga zo bundela peuple wana na zate ke fona ke kumisa Tshisekedi na ke kumisa Fayulu na ke kumisa nani na ke kumisa non na zo kumisa mutu te to kumisa ka mutu olobi to mona longoli biso na boumbu poto wana boumbu tilelo mais bino bozo kumisa individu ba mama bozo mona voilà ba mama bozo mo ba mama obolo bana ba ni bozo mona non il y a des omoni loko zo boma biso Papi Gen omoni photo comme na respect ya ba benga ba respect ya ba valeur. Vous comprenez? Par respect à ma valeur, c'est-à-dire quoi? Par respect à ma valeur, on peut se faire comme un ango. Vous tenez Papi Gen. Papi Gen, il y a un rabisso. Pour un mon pas de sang. Mon pas de sang. Monsieur, quand vous avez ta télévision, ma tourne la question, il y a le guide de Goumsou. Nous sommes à la pression de personnes. Jean-Claude Lucet També, à l'obipé, moi, où il y a Kokolo. Bon, si quoi? Si quoi, vous tenez des bouquets. Soit au bunda na ndenge na ye pour na mboka na ye pour na souci pour ni tete ça mboka na ngobie elo ni ngo yolo alo bane lo côté mais ko yozo finga muto na pa biso to boya ka ma musique awa parce que distraction yango to mo mona ngo tango bino bo sala kaka de bene arena ku de tondi boyna boya kali kanji yu ayi bakili yu boyna boy comprendre ta bozo lo ba makambo bo modite ba palestinien bazoya ba palestinien moto na bino boku misaka so beto
beto na beto alobi ke non faka asangisa biso ndenge aloba banyamurenge baza bandeko na biso ye moko so akomi o na kobeta masasi na Rwanda tiko comme bapalestinien donc mboka moko na président na bino to banyama donc ya kosangana te ozomba ale sikoyo bato wana oyo baye soki artiste wana soki bango soki 54 visa oyo kaka bato so pena bato a poto mosusu wana on a bi bato a poto wana mituna ngo esalaka bien te nous n'avons pas le temps de toutes ces distractions donc soki bato wana banaki kosolela ta mboka ingo ozala bien biso tokoleka bo so osolela mboka c'est-à-dire oza na susi ya mboka na yo ozomba mais bino ozo kofingana no bacommunauté mosusu balembi biso babi yo mona te papa boya malien aleka na réseau social alobi ke bacongolais so mpona koyeba vie ya kofi akomi na basi mibale bango mbango soki mpona koyeba lobi dase moko ebimi na mona aikangi yu bango oyo biso bacongolais toza danger na invention soki mutakala kaka ta nde bakoyembele donc mpona bamboka na bango rien donc yango wana namoni ke bamasa mwa baburkinabe na bamasa mwa baguinéen banani babeninois bamalien balobi ke non soki afrique edémarre te eza à cause ya mentalité ya peuple congolais ozongomona donc bango bayebi kaka kobina mais sikoyo nabi asezino kofingana donc nde kofingana na bazofingana zela pardon elo nini oyo osalaki yo parce que na poto toyaka koapprendre toyaka kozwa mayele po tozonga mboka kayede ayembango mais elo nisiko esalaki yo kozwa mayele kozonga mboka ayembango motaye poto akuta bato na mwa certain niveau mwa mayele na bango baodébrouiller mais ye aye mpena koluka na c'est-à-dire kota bango kozoba te omoni baza bango na bango papi gen boy bata bon bakoya mpena devant nga bandolo bakombo na ngai mpo nga soko nga azaka di donner et di recevoir dona ntango oyo bando ofinga nga bo ngana omoi elongo na nga naloba na bosanaki yango omoni bato neti babiso bato neti baboketu bato neti bababe bato neti bandeko ebele ya bacombattant ozongo pa bamaître baina baza ebele bakombataisa bacombattant en tout tozobundela mboka biso tozomérite respect na bamboka mosusu mais il y a quelques gens il y a des fous baniama mosusu omonaka wana bakoma obenga biso bajaloux okozobundela dese ya descendance na ye donc nga nakofana ngai nalia na ngai bien nakena na mosala na ngai bien nga na ngai lese nakofana ngai mais pourquoi natelemaka boye parce que nayebi ke nde nazotelema boye lobi soki nzambe ayokeli biso mawa atindeli biso motu moko ya bien na nga na bino na yo moto azofilme biso bajaloux lobi tokozala bien yebisaka neti fille wana azofinga boketu fille wana azofinga vie na ngai wa yambo wana fille wana mpena aza na nzela koleka papa omoi makambo tolobaka boye ko ta tolobaka boye nde biso nga atambolaka librement nde nazotambola motu mosu amoni nga batini nga nasala moto mabe mais motu oso totali bien alobaka nde makambo ya juste ayaka nde kofinga te azofinga bato mpona individu moko boye ye azozongisa mafinga oyo bobino bofingi ye mpona population na mboka na biso bon siko nga naka esima moto aboye mpona nini mais ye ozofinga moto ya bato mpona motu moko boye ke moto yango mpe ndenge aza na lelo ekoyelo mpena ya minene moto yango mpena kokale na ye osala na eloko te ana ta wana te parce que azala bata bademarche na ye baorganisation na ye bani yo otikalaka ndenge wana eza azofingaka afingaka boketu te afina moni azofinga kofi mabe azofinga na oyebi à un certain moment faut toujours avoir part des choses mutu neti kofi tolongola no makambo neti mosu asalaka ya buzoba tolongola papa wana aza mokolo vi wana aza mokolo ngai nakosepermete te nakofinga papa moko ya mokolo au moins ke azala makambo contre mboka bien contre peuple bato bazoboma bato ye azokotela ye soki afinganga mpe na kofinga ye ozomprendre mais ye ozofinga bato wana mpona individu moko boye individu wana aza na vie na ye azosala loluka mbongo na ye na bana na ye makambo nazoloba nayebi te bandeko bino mboyo otalanga so naza zoba ye so mpe nazaki zengi so mpe naza nani nayebi te bojuge bino moko mais oyo akojuge nga na ndenge mpenaka oyo zengi yo zoba parce que ye mpe naza plus grand zoba plus grand ke zengi kolenga ngai ozompa kaka makambo na bango ya babuzoba na distraction wana ozompa et puis ye azokanja azokoma star bakomela yango boye te ndeko mwasi nayebi nanga kombo na yo te nayebi mpe yo te nango noko namoni kaka na tiktok et puis nga mpe nazalata nazwa même pas 30 secondes akotala makambo bongo so namoni kaka moto abongo nayebi kaka destination wape o kinshasa na moto pourri ale nazape yo naleki
vous comprenez? Il y a un temps où on a réclamé. Il y a des populations. Diaspora dans la population. Diaspora dans la batumito salak. Il y a un basse mito salak. Il y a un jeune au mito salak. Diaspora est dans la batumito quand à Kenda Baebo qui bani Nanganda, mais il y a pas moutou les salak. Mais yo, en tout cas, il y a un peu de la liberté. Et ça, liberté. Quelques-uns au bazar mito ça mais la badiamba na bomona tata mbazape na mwasi ya abala pe mwasi ya mboka oyo azape na bana ya mboka oyo na kotani na buzoba ngo tata mobimba asaka pe na manefa la tata biloko matoyi donc zoba moko bo akota ba potier buzoba tata ko pota na buzoba ale bango na bango nde bazo bebisa communauté bango nde bazo bengi ba bebisa communauté mama moko boya la te pe bien mama nzoka la ni mungando na mona mama comme ça on t'a combo de pour na tanga combo na ata soba kota Belgique mama moko to bu soba ko finga mona fiyo yo nani yo na tanga combo na za na Belgique ser na biso Magali lo mama au moins na mona ye na ba manifestation na mona ye na ba marche ba nini aya ko kundira mboka na ye maga kota er mona ba distraction wana na ebite so akote na ngobi na ndenge nini be bazaka kala na ba koko madera ba beta ba sasa na makolo wana na kili ozo ba ye na mona ke sauter baza donc mama na biso na Magali lo mama quand même ye na romona mais au moins so ba simbi ko finga ba ko simbi ko finga na ta so ba wela kani na ye barata bato ba basha ba wela kanini ngande ba wela romona yo ye na poto o bato ba na poto ngala na je connais des ba fille belé ba koma poto tout na nzela passe ba koma na poto ba kenda na buzoba wana te make ba formation na bango aluki libala na bali azabia ndako na ye ba nini ozo comprendre yo la que fille yo quand même place à uta kata na sasa faut la zaki na base ozo comprendre bazé belé mais yo ye awa tango yo ye awa mais ba memi yo muta pese ko opportunité memi yo awa mais ko pota epe buzoba te ko makambo to ba bazo sa zo na mutu wana mema imam ozo comprendre ezo siko yo muta siko tango zo oza numéro 1 ozo ba oza artiste yo ndo corriger rumba ya Congo boy na boy mais mon frère ozo ba te ba tshona buzo yo mema ibango kwani so mema bango c'est pas démerder basa la peka ndebe biso to sala poto za ya mutu te biso to yaki poto ba français poto ba belge poto ba hollandais ba suisse ba ni poto ba ya ba américain besiko ba memio na poto démerde-toi luka vi na yo et des familles na yo comme finga ka batu na réseaux sociaux ko finga ka yo to kandane na ko finga wana mutanga ko memo siwa alors men dondo finga bo na le futa msa fa pesa alors même na paradis donc poto no la yaki poto ko kita ko finga ka no siko fu ba memo na paradiso OK paradis c'est là au monde na za bo biso batu so to tambola pe na banzia to so ba mangituka tamso na likamoko na yebi mais yo na boko za mangituka na makambo yo yebi na ebele bataka munoko bataka munoko to bona ba bele ba silaka leti ngako so yo mega pa na ngae na ngako na nga bango te donc so fingi na tongo donc so fingi na ba 11h30 donc tito comme ba 12h ozana ngo ya bien na ko palola yo penda donc no na ko palolo penda et puis et aussi là on a tena nzela ye bango so to kuta futo bunda ozana banani ngako na singa ngata 10 personnes bo betanga na sumba ta sumba mais bangoni ke na yo kana ke solo olingo na sebe est-ce que maman voilà te papa ba maman ngana otinda bango tena buzoba wana na otinda bango tena buzoba wana mais boye bango ke message ngana lancer oyebi mutune ti boketu so bazo finga hende ngwana ozo mpana tamso boketu tem da kokobina bilo ba mama fu bobima bobo ndiko finga pena mutongo ka sentir pena ta place terrain na yeko duka makambo na sakala te twango ozo mpana boko tigile ko tate place mo zo le kabobani fo bo signer ta ko biso mi balete eza ba mama be bo signer pe mo tikie pena mutakala ne to munene muso matama matamato so nani kisinjora so ki babeta na Château Rouge babetaka na Château ba maman Château Rouge mais ya c'est lo voilà même afinga kana no ka ndengo na ka basala yo quand bango basala musala ni po ba zali futa wa récompense ole la ba po ya zo fingira mutu ozo pa ba misu so na yebi na ba ngote ba ta pam wana nga yeba bina ba ngote ngala ngana defane ya ona zo senga ba mama baza mutu bina po ba matanga ezala ba fete ezala akoya no kaka
place moko bo bato basangani ya batere mpe yalaka salaka makambo na yo wana epuis kangama kaka ndenge wana finga kaka ndenge wana toza kaka na parité comprendre Bruxelles eza baparti okende okozala 2-3 personnes 4 personnes bakotela yo mais mokolo okutana na peuple babazala na likambo na moto moko mais kozala makambo na bato ebele te oza comprendre donc continue na kofinga ndenge wana nga conseil na kopesa continue kofinga nga azo bano nga na finga te nga na zongisela bato mafinga ya bato so bandi kofinga nga so finga te na kofinga yo te mais yo lokola eza yo nde motu ozofinga en tant que préfet de discipline de la diaspora eza ngai bawana mosuku ozomona nga préfet de discipline te oza préfet de discipline ya motu ozokotela na dia lelo po batindi lo mbongo lia fainéant bande de fainéant enfoiré bafoiré wana ozo comprendre donc tomata tokita nga naza kuna te Papi Gen donc mokili esalami bongo nga mpena nde naolobaka ke peuple congolais azonga mpena moto tozonga bato tocomprendre wana nini wana yo ozo comprendre donc bozonga bato epuis bokota na badistraction bato wana bakotikisa te c'est ça bato ya pamba bino bopesa bango bino bopesa bango bisengele eza wana akofinga lelo ana mais otomata ta ozofinga moto ata na moto anga okabila eloko aopesa te jamais moto ye moto azofinga bolobi so balwela ngai aofinga nga pamba ozokopa napesa na nga te donc moi je conseille moto akabela ye te moto apesa ye eloko te epuis okokutana na babiro mosusu administrative ofingaki motu moko bo wana sikoyo mwana na ye bie wana sikoyo ndeko na ye okokale na mboko okokaye okodoka bokende bato mosusu bakende bafoya bazwi ape na face yango ekombi atako tozwi zemi okedéclare fo bayeba mpena makambo ngo eza nde voilà okosuka mabe fingaka bokechu eza esprit bokechu wana ezaka esprit bakopa te eza esprit yo ozofinga esprit ozofinga na sexe na ye ozofinga na mwasi na ye mama bato kuta alobaka na ye te yo ozofinga ye epuis nga na kamwa wana neti bana na biso neti bana bokechu moto abongo il faut le triquer moto abongo faut botriquer ye bokechu wana bana ne bakola awa ana bakokolokoko na ana bofils na ye aza na ba ozokompa tekola naze moto akombola kuna ozokompa donc na ndenge moko ya bien ndeko mwana obalakisi mosapi akenda mosika te suka na ye liwa voilà c'est aussi notre communication na suka message na suka et puis moi dépassant mon côté message à suka ezali bobelelaki awa bomoni baélection toleka aya lokuta élection chaotique vous comprenez élection mo chaotique élection moko oyo namona te bana na botama na mokili élection ndenge wana oyo tozomona vis-à-vis mboka eza salité bato bazokumisa bawololi yo partout okei mais obimi na 73% 73%. Nani yango avote yo nani yango avote epuis bavotaka wapi bamashine tozomonaka yo na ndako ya bato bazovotele na ndako bamashine tozomonake oyo babengani baobservateur batémoin babengani bango 3% fayulu otoyebi ya fayulu Moïse Katumbi baya na bato na ye donc yo bino pile bango atako bakosaka bato koyiba wana epuis bozosepelelo boyebi na bino penake no lâcheté eloko boyebi na bino biso ya tozwi na biso te tokosaka na biso bato boyebi kosepela mpo mokili mpe monaka ene tozosepela tozwi bozwi nini epuis mutu oyoka langage ya congolais oyoka ono aleki deuxième mandat te amitié mais bon ngai biso tozalaka de pere totalaka na misiko totalela bino tokozela kaka oyo nzambe azobongisa na oyo nde bozokana na wana na ye oyo mosusu wana nanga alobi akesala de rébellion mais papa soko oyebeke fosala rébellion mboka fotambola bien mpona nini bosalaki bongo moto azwaka na ye te botya Martin Fayulu kasala mosala na 5 ans oso bango olongola ye olongoli ye nde po kuna banomaka nde moto wana sikoyo ifaye banome sikoyo ye aminome sikoyo bonomaki ye siko mukompona bino ozokomprendre eyamaka Papi Gen akabelinga caméra toyokanikele mpo nazongisele aire moko sikoyo Papi Gen ayozwa caméra na ye nabi te eumeli mpo nanga mukomprendre nazwi yango eza ndenge wana nazwi yango sikoyo yo zongo na makasi bon naolakisa mpena nga Papi Gen naka mpe maestro
kala mingi te en tout cas fona zo caméra wana ozo mama moyele kana siko ba zoba o ba rio kumisa papa mo be zoba mo ba za na poto makoma on va na kin c'est lui qui sait ça puis connaît l'affaire connaît l'affaire vient nga mo bo vie ozo ndoko ndo ka zoba bo vina vieux ngo zoba ko ah bon vieux ozo ka zoba donc ki yungu bena donc on a quand mayeli na quand ah moto makabasa c'est ça mayeli sont les derniers des zoba dadamati donc maman na dadamati donc na omone bela zo kumisa akumisa bena donc ndenge za wana donc na peut être sentiment ba pesi mbongo ou bien zo mona te ou bien combien aveugle bien comprendre pour moto bongo et puis moto zo bisa bena que non nga salaire na nga na emi na ngote nga salaire na emi bongo aram batu mbato tuna ba question na top Congo na mona ni ba kisa do stakona na tuna ba question et puis bongo aram ekenda fo ya batu mo ba sangana po ba yiba bongo po ba sala mama bata ba nani ayebi ba mutu ana suka nango mutaro ba eke ba nyamurenge ba ba ndeko na biso yemo so comme fona bête masasi mo na Rwanda ah oui bisa voilà pour faire plaisir au peuple pour au yebi ko ça no ngote vous comprenez donc là on a yebisa no peuple congolais to fongwa mako biso total to comme en tout cas na yango nga lobaki nga na obundira sur peuple wana te na zo bundira susu mboka wana te mais na comme ko sambela na zo mi bundira na nga moko et puis na zo mu bundira bateau baza conscient c'est vous comprenez parce que ce to en général et comme moi compliqué mais pour na kata général moment minoritaire moko tala na katanga kuna mwana mango eleka kuna mobulo ya na mboka wana me bato bazo yebana bangote da bazo landa na bangote bazo ba mobulo na mboka bato wala na bangote bon biso beto osaka to komi kangate to sepelate to sala eloko moko te pona bato to zo yebisa makambo bazo comprendre na bangote ba ok na bango na ba distraction alors biso beto osaka ba distraction na ndenge na biso ya mutu na jo ponga na roza te na mikanga mika na obina te na osepela pete eloko te na ko ke pe feti mona ba do bina na ngai organiser pe loko mona famille na ngande bino boza bobanini o aza conscient il faut se faire plaisir il faut se faire plaisir mais biso to se faire plaisir na ba débandade to se faire plaisir na ba inconscientité hein on se comprend mboka yo tambola bien te quand même ata boko ça la plaisir tato mona ka les mêmes effets au pexara bato ngo au monde bato to basali Fatih Bete azanan mutu sukuna kiti yone bokonzi ya yo mususu ba yembi bango toi na bazoba musuba na potwa donc ba au moins elo ça bon le koso mbongo vous comprenez le koso ya mboza ndenge moko na ba député wana au moins ba fiche na bango tout elongi ya Fatih wana si nyoso na le koso ba to flatter ana mbongo pesa bino tout ana mbongo ko pesa bino tout pour ça pesa bino mbongo na ndenge bien fa créer ba emploi mutu mta osala ozo mbongo na en tout cas anda ko molia bien pona bo maximum ba salaire batu au monte na Gabon président ya Gabon Brisingi ce qui dengi ce Brisingi wana ce Brisingi va remplacer Kikata wana mususu wana o tente wana mususu va remplacer uitala na timutu wana abina 4 mois akitisi ba salaire tant yo to kitsa ba salaire c'est-à-dire bo kitsi ba salaire ba to ba ko mo zo moins pour e bakisa mabato mususu amatisi ya ba enseignant pour enseigner sa première moutou oyo bino boko respecter pour sa valeur na mboka a vivre mieux parce qu'il faut comme docteur faut enseigner ba no enseigner yo avant comme ceux qui président de la république yé faut yeba moi na bota misika ke na maternelle pas ngo yeba 1 2 3 4 ay ba alphabet et ça ba enseignant avant comme médecin et ça ba enseignant ingénieur oyo ko tonga plan hein ingénieur tongi plan pour na batonga ba grand bâtiment batonga ba immeuble morobo et ça nani enseignant vous comprenez mais bisonné enseignant et puis après enseigner ça armée et ça ba soldat ba militaire na ba policier faut ba ça na salaire malamu docteur alobaka yango nga nazo bunda boye pondo nazo bunda boye bango nazo bunda parce que lobby policier asomba penda ko na voiture na mbongo na ya salamu alobaka ngote les cas yango oyo sala malelo yango na ozo ba ventilier yo basa basoda basa be ticket bana basoda ba ticket basoda ba bato ki no kufa so wa opi boyebi ke armée na biso za infiltré bozo linga subo ben sa ba palestinien yo sa ba palestinien bino mo sara ba bono ba rwandais
kokamwa bandokotela bino na ndako ya babare bato baremplace tala grandeur ya likambo ale sikoyo ezoba ya soki moto moko so ministre so ya intérieur so ya nani azoba mpaso ya komodemanti eloko balobaka ba tv5 na ba tf1 parci parça tomoni ese bango bakosa nalio zo okosa biso papa makambo wana eza ya solo naza na mingi ya koloba te me bato oyo bino bouti esasa bloke wana boye bofingaka bato bofingaka me litomba na bino yali en tant que préfet de discipline moi je suis un mec d'ici tolukula no solution boye bango litomba na bino yali bofingaka bomema buzoba na no bwaka na ya kokumisaka baindividu baministère ya pambala wana ale boye kofingaka bato bofingaka litomba na bino ezali oya kofinga moto bafingaka te toalia mokolo ola ligorodo eza mokolo obe wa kwanza te nana mingi aloba te je liboko place ozali séjour soso yaki soya te bonne année na yo monsieur Kosi monsieur Borel Kosi Malto et puis napesi ndeko nanga Thierry Boduka na pesi mbote tison et puis donc il y a mosika te les blancs japonais na pesi mbote makati grand coiffeur japonais wana na mboka na biso tovandia donc grand coiffeur japonais na pesi mbote Tude Imansita wana master nga ami da Félix Sanza oyebi ke na oseng excuse parce que santa nzoto mutu pe ningalaka yange ningana ye mwa muke yango no mona ke na mona na ite na bengaki Papi Gen obengaka nga pe lema pe na bengaki lema mpona s'excuser en tout cas des poutres nzuzi na pression des poutres nzuzi to na des poutres nzuzi yeyo mutu akala nga bila ngaba webi ngate ngabi azebo des poutres nzuzi na pression mbote place ozali Richard la Geneva c'est good Théo Massamba le grand coiffeur Dadi Adida na pression mbote place ozali et puis surtout baluki côté mususu na pesi bandeko nanga to sana wa staff mo côté mo wezo simba danger mama Paulette Tuti et puis maman Paulette Tuti na Marie Mouyaya ya Martin ya Nikere et puis Yann Akomo na pesi mbote Christian Mokolo sans oublier Bazamo Ebile on a pété Joyce Kalema mbote place ozali et puis maman Annie Moke maman Annie Moke maman Bana Ebele na pesi mbote Nixon tema ya Nana na pesi mbote na Irani na pesi mbote Diana Koloko na pesi mbote place ozali en tout cas mingi ya kolobezate Monsieur Ludovic, je te salue là où tu es, les Centrafricains les plus célèbres. Hein? Comprendre? Monsieur Ludovic, on a présenté au Papi Gen. Monsieur Ludovic, les Centrafricains les plus suspects, et puis sans tenir compte, il y a on a comme la déco quoi père de papi de défaut la peste pas qu'on a mboté donc il va qu'on a place pour ça libre papier a préparé le logo ya bien donc voilà nana minga olobate c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire ya kozong c'est la réponse na joyeux boy wo so na tone na ko dévorer yo na kanto ko sila mo ba ko finga na bo finga wana izaba ko finga brillant vous êtes pas finga penado il y a texte donc introduction donc on a pas résumé ya ko finga vous comprenez donc tant que on finga nga sina préparaki yom do finga ba to benga na téléphone pour no finga ba so pour na président na yo pona mais na nga po benga ngai benga ngo si la jour wana ndena ko don ba benga na ko destituer yo et puis destitution na ko décrire yo ndongo za elongi na yo na donc mekaka yo moko mona oko lapa donc oko kima vidéo ko moluka ngana ntela merci nana minga olobate ba combattant nyonso na pesi ba résistant nyonso to mbote place bozali na otanga kombote bino to ayebi kaza résistant pesi mbote bona na bino et puis to sangana to tika mama oswana to zilo zeno pouvoir ngote to zo bunda kaka po d'abord mentalité ya peuple wana échanger donc on a peut-être échanger gloire à Dieu voilà merci na bino bandeko bolandi biso ingeta na pesi mbote aussi pas ya Genève musique la Genève voilà grand DJ on a reconnaître
Ah, t'es à Bobeta musique, grand DJ. Et puis, Ngaï, Papi Gen, merci de toujours travailler ensemble. Oui, ma marché, puis nous étions et puis, tu baxé matériel et belé. Donc, tu baxé matériel et belé. Au ben, Abisso, Papi Gen. Donc, ils ont une musique de Zaki Toko. Ben, DJ, plus que, Denga, Zara, plus que, dans l'équipe à Genève. La Genève, on a dit, mais à Bobeta, mais dans l'équipe. Na leki parce que ngaza plus que DJ na leki na ndenge te ko zona ndenge mabete donc ngala leki la Genève parce que na sala na maître de cérémonie animateur pour la Genève ko sala animation ta ko comprendre donc voilà bien la Genève voilà Bruxelles Joël Mengi Nakin Zebris Zapata Angèle Diasuka Boavi d'Américo Manuel Misiple Kanza Sami Capella Dolidos Capella Banzele yango tura tura Lugwaku baninga tura tura Naba tete leli lele Naba suivi se leli lele Moule moule ngana leli yo Se vose nyako so papa na janye Koko waya wapi sengore Oula mambo grand prêté diora La famille serré moi na Paris Guy Michaud moi na Genève Modoko ja Franco Ferré moi na Paris Ari papa Ali Coco Ferré Petit Modero la Fireze Cézé Brosé Gabé Amanié Sisi Selenge Petit à confiance Mane Jakreta Balingi Alire Charlie Mboyo Mwana Brisele Ize Mwana Paris Atan Kale Atan Niere Atan Nele et Karambo Nakoya Nakine Équipe Makasi Rijana Chiwara Amigo Cheni Tabwanda Colonel Freddy Louvoenadio Pape Perkas Malas Pape Vaticano Maria Kitokwe Jessica Double Porsche et Mengiezi de Genève jusqu'au bout Chiwa Bantou de Genève Yaka Misito Kiame son à Paris André Menga le frère de Ugi Menga Mikili Sueblo Simon Gosbamba Jean-Claude Mabanzo Mana Jena Mere Akue Nzela Gimalila Amazone Papa Wembae Mere Mase Nzela Koko Wayae Yo Emegie Dido Senga Mere Malue Mere Premiere Yo Alede Lekia Delina Atan Kale Atan Niere